Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Na musala ya tika na part nga na part nga pour bénéficier la danser ça bon ki ba oya kuna bénéficier na ni mami tazana umele kuna sana zweni azu concert na no lala pokuna na bimate oh so so mituka ba mutuka ni range bibi ça za ba poto bibi ça kimati bakina tika ye oh j'ai la zana free de style lo ya mbongo na emokoti yem tatindi ye oh tala au moins masala nga valeur lutte voyager mobile na zwa été nga $200 ozoki vi apesa ko 100 euros moko apesa nga kutu te 100 euros asunga ne penga pété eza que passe na difficulté nga avant zoka nga na bo verambo nako ba kati ke verambo za kana bien mara mususu mara mafunga mara sunga ba verambo na mambo ana te yene fash loko na mlevo a changer nga na motema sunga bato ke mutu ana passe bien peut totalika peut bien faire ça nga te mo mutu na passe na leli be sunga nga oko sunga nga rese ko file ba komela ka ba fulu oye ba bango to tole gande to ko fiwa nuka tano sika ngaza tazo mabeba za japonesa kala yango choc on etika la ben oui za choc nga ke no finga zo bozi mabe ko se ki bataki zo bozi ko zo beza da kindoki tado finga misa baseka kuna minene kuna zo beza da kindoki ko se bataki zo bozi photo kandiza la kati ba kanga ba photo za ko bli rappeli ya sampengo mete za grand lacté zaka journal mobo omdala kutsanga vale batinga te batsanga pona matanga ya babia batsanga te da bakanga nde photo bakanga pena photo ebi ko soso beta ko soso beta photo so babina ngana na sempre ngome ya photo ngabele kota et après côté na famille et côté na famille te mama ko tende mamelba na ko te zala te libana na ko fa mobali na ngalinga ngana bota na kini na s'installer na Kinshasa non les cava na kit na ko Dieu me voir so na le kata vima mandaka ta biro ngana na le kana ba kana sima kina mama oh mama ngana mono le ka vraiment donc présence so na mono sala ngaka bien donc yena bien vraiment ne bite bien boss mbango après na zanda ko baninga na mono ngote vraiment désolé vraiment dans la rabo ngam merci pour na linga ba sumba trop de non j'ai la zana j'ai la zate te bolingo ne do l'idée proposer mutu bolingo to l'idée aza bengo zande ni yaka et si il a proposé mon bolingo c'est ce qu'il a lingi au chose à moi c'est ngate mais pas ça puis maman on a les na kama ti moi c'est na yo si ka ba ne bili ya ah takacha on faut bomba pas c'est comme ça pas pas ça ba talent là je la kuta da kuta so na bokata bonga dans cette équipe ba bokata mais il dit fini qui a mon pas par rapport à quoi Robert na kata bi que histoire à vie mais je passé mais ba comprendre kaka ça arrive pour abinde tingana y en a lobby te avant na mona kati na yeba yeke non, va comprendre car c'est non bangonde va comprendre mais ezali non eza ba intimité kati ba vie privée pour on avait mon ça pas ma fille normalement bana ne bana poto kuna bana ba se kitoko wana to na abuda ma fille li bana Francis Kabuya pas ndo kama pale nanga ka neza chérie nanga te mbali nanga dans l'école to za na yelo chérie nanga jour ali bozo sauter beaucoup de zo banga na banga ka eka papa biso pe sikoyo tellement daka dur alors lobisanga te là lobisanga to ngamo lokwa liberté ngamo lokwa liberté malandelanga tina ko tanda garçon na butu ye amonaki vous avez musika te doka kati bakaba na soda karati ye amonaki bipi na bimi ay soso ba moi sinabi bien aimé wa soda zimo simosusu bien aimé sala et nino benga ngoni tanya touche na mone bisika bimi kuna écoute na pe touche nanu sala likambo te na sala ngona ndesiko première fois na sala ngo longo bilamba ko ngibanda film bandi qui passe parce que le moi qu'est-ce que ça parce que somo na elengi te on devait ça elengi le quelque chose yo bien on te ngolo babongo yo moi mobali le bâton il va cotiser et non il va se maman si jakala yo 11 ans c'est yo bébé na 12 ans bon ça bien na 12 ans ça zo kaka bon on so non so na aya neva de la toboli parce que papa c'est plus que liboma moi na ngai teti moi no asaka comme bana na la habi asaka ni la moi na ngai de verger nga moi na so yinda so ina ka de verger fivete hop no ko yob donc actement de fer actement de fer et tu que tout bana pour mais c'est un temps que ça ngate on te ça il est bon no film à tout ma faire
Acte mode faire, acte mode. Ah, toleka. Allez. Oh, donc, au coup, on a maman, coup, on a. Et acte mode. Acte mode, on a 4. Vraiment, non, ils nous sont fin la tête. On a dit, ça, c'est une chose de bazala, wana. Et on a cette chose de bazala, wana, balinga, on va relation avec. Parce que n'est-ce pas, on a bon mal dans la relation. Na yebi nga manga na sentimental to. Et ça là nga nicho lobelange le côté aza mutu non jamais et quand yo mona nga le café au mona nga le café me fula nga le café la bande clip na ponga fête na kota découvrir sur internet les réseaux sociaux mais la lobité ba dans oh bazoka yoka non j'ai la bina clip na quartier la tête oyo yebeli est-ce que bisanga ah so mbatuku abina ngote abina ngote mais robeta li solo bébé pona nini aleka quartier la tête leki le lobby te que le quartier ko faire qui andi ma ko vanda o sa musali pana o sa dans ces quartier la tête bon ça là c'est na ou pas biso to le kaka na quartier la tête so na ko faire le milieu to vanda to le to seka ya ka ndenge moko et c'est le côté il y a aussi des bateaux quelque part ko singa ba bien linga ka ta lingo sentir yo ngani na linga kete ngani comme na linga kete o sentir ko même pas l'aime so yebité et nous tous na so on so na mutu na bango balala kapongi azomona ka lekwana ba mona sola na kofi olomide tete ndo nga sko lobelanga elote mukinza 0 ezam so ndo msu ba kina na bango mais kaka mosa benga ka mutu be me fivet ça ka yo petit oh non na kosi ba ba kosi ko balela kudo na do fa finga ngala sala kenini no e balona sala te vraiment balela kudo Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo, les Ibatifi, la vie à Kevin et pas dans la Ketchou. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, mon palais Sango, ya solo. Babi a vraiment na Congo, les Ibali, Makambo, les Ibali, pour la Babatunyon, c'est pour ça, Babibuke Nyon, son akati ya chaîne Nabiso. Wana moni, ya papile, voilà carte limitée, formule ya Souka Bilanga Yaro. Wana dans gouvernement, mon bimbo, moni, José Ndombe, Showman, Balobi, ya Chignon Moussouko, prêt, et tout oublié, HP Redo, na Peso Ambote, Missiko Zali. Nabi ko benga nga trop le gechu okimi mwa muke obuyi mwa muke zong sila biso ba arcade na biso sala bien na ye ba pa yo ka mingi ba fan na nga loka ba si ya mulex ege no na vi na nga o apesa nga toujours ba concert ya tout sendo basi na pesa mbote bisiko zali ba vi bino tout ili musheni etolomo leo to sana ye pa to loka ba découvrir émission arcade za pas trop de polémique. Mais tu regardes sur la vraiment monter va bout ma wa puis outa maman nana za kante vie na ye moi ta c'est 100% ta 80% ya vie à monter na découvrir na 4 na biso et on est c'est ça ba balanda biso ka ba da chichi bola moi c'est un bon moi c'est un euro dollar sac mallette ma mon talent rien à dire chichi bola na pc au mot de bisiko zali kozana lelo la diva maman Gucci boni bien que même pendant les ketchup pas mal Kevin Panda, que tu prends Malongi. Les mignons garçons, ça va. Bien habillé, hein? Merci Kevin Panda. On va faire un abisso. Voilà, l'autre, ça a plus émission d'abisso de Bengango Kati. L'on va pas trop polémique, mais on va découvrir Fivette, Mayamba, Aza, Nani. Bah, face B à Fivette, Mayamba. Il y a une émission qui est sur la vraiment na Fivette. Mais tu l'as tout sur la Fivette. Fivette a au mot à Mananoa, puis à la cantine de la famille. Fivette Mayamba, Aza Fiene, Namo Liboso. Fivette Mayamba, Aza mon allé Mayamba, Soda. Maman Nanga Aza commerçante, Belinda Pungi. Fivette Mayamba, Abotamina Matete. On a Botami, on a maman Abisso. Le pont il y a papa Abisso. Pas de mon Matete, nous on a 33C. Pas de mon Matete. Maman Nanga. Aza mona kasavu na befale donc akoli kuna na botami kuna na befale wana Fivette Mayamba aza grand sœur ya Deo petit frère nanga landinga botanga biso mibale mais nana ba petite sœur bana mama kulutu nanga baza 4 bana Paris wana na mama kulutu na biso sous tabotaka mwana moko Fivette Mayamba et papa na ye na famille ya papa na ye aza kokwa liboso maman na ye pas kokwa liboso en fait maman Kevin na kitani la botamine à maman et mon le 18 février 86 à 12h. Il y a 33 ans d'âge.
Voilà, Vivette Maya Babi Azana 86, non? 86, 33 ans. 33 ans, Lélo déjà, félicitations déjà. Merci. C'était comment? Ils ont des solo na yo, papa, maman. Babala naka to, ils ont des to yo kanana. Non, babala na te. Izaka ke, ndi batu bakutana na nzela, balingani. Mama tsozo azemi liboso. Azemi liboso. Baparanga bamoni mwa moke azotanga uti ba internat na ye batie ezemi. Mama biso koko na biso pardon. Na mama kulut na nga akufa pe à son nom, ala na Toulouse na Paris. Ma Nicole Pungi donc allez la maman na nga na ti lelo fala za la vie. O mama biso alandi. Mama kulut na nga wana aisi mama biso. Yo uti noka baba internat na ba mboka no mama kulut na nga za la show ko anga ne pe mo na liboso aza. Aibisi alobi ka uti no mboko yemba mama bani mama bazemi okobota te olongo alongoli ezemi ana liboso kana papa biso alongoli ezemi eleki même pas kututa 3 mois te asusu zemi yanga ko banjo gangele kana masabete na banjo gangele yo kasi ko to longolo zemi okomona olongo azemi ana mama kutu na biso alinga ke trop ya botaka mwana mama alidi baza maman mona papa maman kutu na yebi ko linga maman ndezala baza maman mona ba maman mais papa différent abisi alobi aya utakisko awimaki akusko maman kutu na la choma Nicole aisa maman biso maman akolongola zemi ana ko bota te ko maman kutu na biso maman akoti abisi maman biso abipata mona na autorité aisa maman biso abisi ko sa bibolongo zemi ana ta bota na linga maman kutu na na donc maman ko kwa nzambi peut-être na bete na so yete peut-être mais nga paye na zate so ya loba été mais nga peut-être pas qui matata donc c'est ça on est na botama notre ka maman biso na ma tete kuna maman pas biso za moi passi pourquoi comme ça da soda za la mukonzi wa boti papa ba famille militaire ba ngala trop ba mbuza za trop ba militaire ba ngala trop ba trop ba soda bo taka ba ba tango buto ezali moi passi kotala kia po mama bo kilo ya maman nanga o abota papa na biso zaki na libala te ezala mwasi mususu mwasi azala muswahili azala métis donc azala na domination moko boye ke akuta de papa biso bazali papa yana bango liboso mama bango abota ya wimba ya mobali pas bienvenue yazala na Kenya za na Nairobi après papa biso après papa leki na Chiko akufa après ya mama après ya Ange papa biso papa bango baza kwa 4 na grand frère na bango kota mama bango na bango nde babota bango baza 4 le ba yo tika mama biso kuna zaki mwa tata zaki na mwa pasi ke batika mama biso donc zaki na mama la laisse balinga ka eti na lupango wana papa biso mpona mwasi ya papa wana koko na biso azala na mwasi mususu ezala bokilo te elokwa neti ngai na boye Kevin nanga sente bayo tikela ngai mwasi ke eza ke nga mama Kevin na ozala bien na bokilo nanga ke mwasi ya mbanda moko boye ezali na mwa pasi ke mobali na mwasi mususu azala na mwasi oui po écoute de que pas biso da sa koti musa soda azala da soda mais un jeune garçon quand le ngé ya débrouillard pe kaka le ba yo tika pe mama biso batu nie pe ba bengi pe ba biso ale oyebi administrateur na mutu yebe te mataki jeune garçon anyoko ne pe mama biso parce que langa pa accouchement te asala eloko te asala eloko te et monsieur mama biso ali a loso ali a fufute kwanga te lipa te banda botama ya li a loso makemba lipa esili bilo ali aka ya ngwana o fufu o nini donc bilo kwanga simba te na pena banda bota meza na chona ye ay vanda lem so mona vers à loso na zemi na ngoma so vers à loso on le pendant 3 jours vers à loso moko pendant 3 jours bala ki pani yete ezara skoyo na ngaka yete tonini donc biso to le gars pe beta pana tika ba papa ki bo jeunesse des araba sikoyo ndeko ya mama wana koko na biso wana oyo ya mwasi azala na ndako na biso azala na ndako na biso donc koko oyo remplacer koko na biso na libala azala na ndeko na mwasi wana ndeko na bango ya mwasi sikoyo mama biso aluka ndeko na basili
aluka ndeko na basili yesko ayebisa ndeko na biso ayebisa siko ndeko na Swahili yo oluke basili kaso bimana mobali na ye oluke basili ndeni yo bimana mobali na ye obimana mobali na ye siko mutu fi mo azalaki ana payoka Swahili siko mo asoka ne pe Swahili te dela non est-ce que ko na bino ambanda wana ndeko na ye ndeko na est-ce que maman na ye ndeko na ye comment biso ambanda wana ndeko petit tio na ye papa na nga azaka kolala na ye sikoyo lia yesko daka ke ba jeune fille entendre pas quand on débozati ko ye mam azoluka mama na nga basita na semi ndela mo basili aluka mama na nga basiko mama yaya na ye abimi na ndaku abiso ko na Swahili abiso luke basisi boza ambanda mambali moko olanda ko mutu azaki pembe na ayoki Swahili mama soso yoka Swahili te na binga mama bisa sabi ta yo mutu aluka basili ko eza so mukufu je crois ko mona kanyo so mukufu abi uluka abenda basili me ye azoluka basili nzo nda bima na Alain abi solo abi ya na eto ngalo ba Swahili azo loba nazo gangila tika ko boza bambana mama bisa da bala ana atam ko mode ko na bisa ya ta tonga tu na yake mama olali bien boni santé zemindeni de kipaki azala te mais papa biso ko na bisa mobala bota mama bisa da ta chambre ça da na mbongo ebele pa bota mama biso ko na bisa kufa Philippe Pumi bien son âme azala na mbongo ebele ko taka biso bana nde tozalaka papa bana mbongo mais yo limika loyenge ko ko ya place mo bana bana mbongo mais zo souffrir yo va faire souffrir yo zo nyo kwa mana zemi en plus au quatre pe ba classe na o manga pa botanga à 17 ans papa nanga aza maman nanga aza mwana en 69 papa nanga aza mwana ya na bosena sikoyo pasa bote zo mama abiso pasa utazana ete mtoto tika mama abiso abota camarade na ye siko atana maman ça ya maman amoureuse na ntango reserve papa exacte vraiment méchant parce que kende boyoka o découvrir papa na exacte pasa bote zo ba 12 heures aba atame ko tata bokio na yeke na pasa bote pasa dur na ye na ya monsta mobile balinga ki ete abenga kamada papa biso na par français ba so de pas kufa ki personne abenga kamada papa biso na essayer français na capacité et peut-être que soda jeune garçon a jamais mis na maman et tia boti kusha la tsanga zate idambe zate yegutu mwasa ke bota yebi na etike mwasa ke bota kamada papa biso azeli ti na botami soku peut-être ndeba ngapa sangata ndoyi na Francine pourquoi maisaki Francine pas avec moi mobile desiko yo ayo tinda kamanda papa biso bikeba mama biso ibiseke na boti fibete na mbola ta ezati de makutu na biso ayembangu donc petite sœur ya koko na biso aboti ba maman ipasa la ndoyi na ngami na lingwana nga kombongo nzondo ya maman aboti papa nanga yesko ndazo ba bilamba ya mwana na ya Nancy ba 5e je crois balayet na yasa oyatika 5e mwana na ye balayet na ye oyatika nde ayeko memila mama biso peut-être bakushi mo te gata ete mo na ngote osani ayatanga ka kushi na ti na bien peut-être ko ma peut-être maman na lekala na ba na be fallait pas ko na biso famille maman biso donc na ko na famille maman biso et après ton bobo de papa de quel nom de diskambango non là na koli pe na busa to ngala trop maman papa ya répété aluka ayaka na ye buda tumo na bota mo kolit na mo na ngako ko na bota papa biso akufa tikanga na inane akufa na 87 akosinga dana bota mi adoto na pa tonga ko tonga ala suke belenga da suke bepoka na kata ba suke donc ondo ina komba mwa dio na zwa eza kombo na ye ndada ki oya akipanga apesa ngati nda ndepa kufa bena ndobela akufa na malade kata ndobela asthme nda akufa donc c'est ça mais trop na kolo na boka maman biso papa biso pa yaka neta ko makutu na zaka trop loyenge ipa bota mwana Corinne to dans même âge mais ngana mkone ya ba moi donc a maman biso amesa ngana Corinne mabele biso mbali makutu na biso na bimeke luka miliki aketambola est-ce que mabele ote matamta loyenge da yekutu mwana te yako na pesa ga nga tsenga na mukongo ponga noko na za kitoko ko kana mwana botiko kitoko so nga memi ntapesa nga kombo wana koma fivete ntapesa nga ngo aya mama sabi oh Belinda
namoni mundele moko kuna na ville akosi mo mundele moko na ville kuna benga mwana Fivette nga sipe pesa komba Fivette ba no bange petala ka yaya pesa mo Fivette ndo dai kombo ya bête na ye donc couple na bango za fils na Yvette o Fivette ndi basangisa bongo donc yango ngape kombo na etika azala mosko yene tozali ko s'occuper na ba kolia na biso na mwana na ye akasumi poto miliki nyoso ka ye mama biso vanda ne ka mbala ya kana comprendre si ndé na koliboye otu ba classe na yo koma na ne papa ça est trop ba fond no trop ba fond hein parce que soda ya buna ba guerre ba mai mais ça na trop quoi les gars mbala ya kina ndé petit frère na nga ya ki petit frère de la papa mon côté de la même heure et toi papa mon côté papa na la pas à Villois et papa na mutangambo et maman bango te na zemni na braza maman so te na zemni na braza nda ya kabote mais papa na été eh papa na été ça kola papa na ebité maman bomba Tony non papa ngo ka bongo ti na ba to ba mki ayi kelemba na to futa ayi kelemba papa mo ya papa pa za shogo pe to ba message ko mo kelemba so ba yoka papa mo ka ya wana biso ba mki to saka na ona ngoza atana ba 6 ans 7 ans je crois pour na mo ko ni makasi petit fois na mo 93 et ce moni a développer makasi koleka aye ayipsinga akbenga Fivette na ye o yaka na yepsinga video aza pinga video ko pene ko ngelenga deo na video aza kuna bikende ezola ngai kolobelo oti ayo mwa mke buzoba ko kana soto ka babitumba moza ki na ngamu pika na famille na bango ko babitumbana ate deo na mukongo nga fena se ko kana soki papa mo azo luka deo libanda nga na yeka na pesa enseigner mona pesa mona kulutu pesa mona pesa ko kana soka kulutu pesa mona na pesa deo na mema pesa deo na mema abi opo ni mkolo pete o na pesa mona mema mukongo ote mama tunga nini ngase papa mo abenga abisinga na zole deyo papa ngaza lesko mo soko ko so ngoki manga biye wana ndike bakangi ote ngana muna mwana so na zoka mwana pesa mapeta ibanga aiba be mwana ngoki mana mwana ngape eso leki na ngame tilo lope esko papa deyo nda ke na pe tilo lot kala mwana donc to ko na toka na mama biso nyoka ma toka na mama biso Olanda na yo koma na 9 ans mama so ba mama biso ba difficulté yo kota te vana nango ponga bakuna makala kuta balinda na ba sero ba sharon na tokufa o ponga bakoko na biso boso mama biso za la kuna ko na so nda sombela mama na ye to yo zonga kuna mama biso abela ko banemba bokela kai maladi babokele sida kindoki mama biso abela akonda na utaka et puis papa biso peka ba konja ko kende ko nyoka mana ba konja taleke chu tout ça ngana mo sima mukie et puis ba koko na biso wana na matete wana nga zaki ovanda wana na kenda ko suka basani na restaurant pona lia mo soki na restaurant azi basani na niki po pesa nga biloko na lokota ba desu na mesa ba mesa ba kitcha mabende ba desu na mesa so ba lima desu mpo desu ko inga na lokota parce que moi mukie na supporter nzala te ba collection nga ba tata mo si nga ba olata ba tata mo si donc ba kusina ba papa ba tata mo si na papa tata mo si nga ola na papa biso akena futi nga moi mukie e muni kutuka na kimko na ba Facebook o nya suka nzala na makwanza bimanga na maboko difficulté parce que moi biso bika ke nzala bien c'est ce que ba biso banka ke Fivette ke l'autre ma deux dans restaurant ya niveau ba obetanga ngata bilo epola apesinga babwaki na omona kwa na regretter fona zongo na lia ana kola papa biso papa biso fona kola fona lokota bilo na lia fona sko basa fba tina fba betanga biso ma biso pere esprit la santiga taka makila ale ka boya kutana itana azwanga ka bongo akenda nanga na yo zonga pa ko na biso to mo vana on ponga ba difficulté na tanga même pas classe T lokote souffrance nzala pino rappelle bo souffrir nzala passe ma papa biso yo ya lisusu auti ba fait fond na ya yo ya et que ça maman surtout maman biso ça azaki na moi bien d'être mo récupérer ayi biso ni na eboy na yo zwa yo to ke boma mitenga na boma na yo zwa yo eza bloqué esprit mali maso na étoile moi biso la moi ça beto na étoile na famille na moko ka bandi koni nyonsa zo mama nga so tel mama nga ti lelo mama so lelo za poto
nde naloba un jour naomema ye ngam na omemi na poto ngam na osepesi na vi mpo abotanga na osalele ya mingi ava kota nsima ebele fo azwa babonheur na ye nyonso basalelanga na mokili fo ezonga par rapport à papa aye lisusu aye okosa ye o na ye ozwa yo maso bakangisa biloko amoka mobali na ye ozwa ye akeboma babiloko nyonso akangisa papa biso mama ayebisama biso o na ye apesanga na fivete toya na 9 ans wana atiki de oyo nanga na 1 année ou 2 ans petit frère nanga mpe balinga aleki nanga trop ayebisinga biso abike pesanga fivete tokende na ye tata mwasi ne baoluka ye leka tukane na te sengle na jipe na sapato ezanga balase na kaleso moko nde nakenda papa biso ayibanga kenda nanga boma nde akenda na ngai nake lelo lobi bis train boma tapasa mama ya biso mama ya boya akenduka mwana o azonga bana fivete akende akansi biloko akende matete bo alain de asi bakenda ye voyage nzoka nde ayaki deya na fe fo na ye ayaki deya na mwasi na ye auti ne bakisangani kuna aye na ye na Kinshasa po akende mutation kuna nzela tokende oti oh papa mabeli natikali wapi yo tiki mabeli mpoka benganga maso ya mabeli natikali wapi yo miminga mabeli natikali o ala nga bo mama ni nango oyo okena nga na ye oyo be mama na o posa ta radio na lela nzela mobimba tina koma na mboka sushi ya mama na ngikanga mama yanga na simatikala abela makasi alinga akufa sushi nanga abenda etima ina pandi mayo za obimba memo bimba desala na pandi bout kwa sushi akoma lo kwa 1 nakeboma mosa papa biso na komosanga buna boma tonga na kamte esprit ya donc na koli na esprit mosa na ko suba boya subi masube sopani peut-être na linzanza bo abenga nga fivete oui abenga madel oui madel yanga loki ano penser na masuba ni sopani ah masuba no yo subi na ba no penser na ngote ngabi no simi masuba no te no penser te nazongi na bana yo vanda lembali na kutaka uta so pa yeba njolela o ni fivete makinga so neke chuba betanga la so to simu asutali entre etam debene awa yango moni itami fungwa monga bu banga za katia akitisela ngelo mbata fongola nga litama letanga lo bakutu na tetaka betanga pika crise ni mama na etinda ya boye mpesi mwana makangu zoba atindinga ni naloba alingi kutu naloba te nga ko na affection te ke moni ke vana papa des amona boso na papa bino bo pesa na baide te na vanda bo mama mo soda zala na kan wana ayola na ndako na biso ala na ndako na biso tema be dabe ke ba nyoko langa papa botinga na mosne e futika na faiblesse wana ala so papa abi ala ina so na mo no o azandoki na butuna lali na loti azo singa ngape akona like na porte mo na péché mo abimezati na kindoki na ye ayebisanga lobi nanga mama lexana lekanga lina kinepsanga bichaka nanga nanga musale koti la tula balo ba papa biso mo na masuba ebi manga po na biso nanga azandoki ya babetanga leka chuba betanga na papa na zandoki te na yebi yakosi ya na se leka chuba betanga na lela mama biso tanga militi poko so azoka ta passion na ko mona na musika babetanga nyoka kosa papa na zandoki te papa na yebi te na yebi nde bapumba te oloba ndoki yango makambo na papa na yebi eloko te. Dieu est bon. On continue quand la passe na na boma. Akosela nga makambu. Akufa pe maman za soda. Akosela nga makambu. 9 ans kaka. Tala moi muke 9 ans. Teke sukula na mai nga bikisa mwasi na ye. Po nga yebi nanji fort. Ko na taka na kona ba fe fond kuna na ba boma na kati ba camp militaire bana ba soda. Bato ba yebi boma
Donc quand je suis dans la carte, je vois que tu es là moi. Na qui na kati mai na sukola. Eza ma système mo so bato ko na ba niti libanga mwa munene ezala wana. Donc so lingo peut beta nage sauter obeti nage ka bongo. Première tour na kene na sauter to sukola mo sa papa biso. Ka biso mba na kati mai ba 12 heures. Deuxième tour, ce troisième tour est même singa su zonga o mata. Lekechu na yembangu na mata na libanga wana na buwa kamisu na mai boy. Obi ngandoti. Ngando pena ya munene comment ça pas biso osu donc comme da pembeni pa kanga parce que mai ko mai ya fleuve wana ezara flou ezara peu noir et moi chocolat ben ya clarté tellement comme da pembeni mu congolais sikoyo e monani na mutu le tikalega muki donc tikalega na seconde pa kanga ile tu na beta cri na kali ko ali banga na zo ganga na beta cri abima na mai nganda baluka beta mukila kenda ngana ye mama na mwana mbangu na mai mutakala tina balabala bila mbeti kali mbinga gondo kite po banga kasi ndoki ngana na kasa mai na bonga ngando na lia eti baluka oh ndoki ngana na bonga ngando na lia na kasa mai na ngina boma na kokiete menga muna bikisi biman angolia mama bonga ba itaka daksa wa kindoki ndezala ba panzo da ay pande da kama mahambi ba betanga papa ngolia mosi na ngai ndoki nyama kokoka ti papa na sala nini bozongisa nga mama biso bozongisa nga na ngola na nga ozonga ke tinga papa mama biso na zo kufa parce que téléphone eza raté bon moi na pena ba tena bimina nziani ni no kindi nziani ngana kana solisa ba tena ka ba solisa ngate biso na carte vanda biso na carte vanda net ne monde ti salon na esa boy papa biso akomisa salon chambre comme ça salon ba mbeleka kuna bino boye bité ngaba to ba solisa ngate ba to ba invita nga ala ba ninga bo saka na boy ti nzamba yo sala bu tolonga ndako zaka na kana même bloc mais na ndako musu na bloc mususu bloc mususu zaki soda mo comme ne cimetière za pe quartier ayo remplacer na ndako wana papa biso ke position na port cimetière na utaki boma mosa papa biso wana de la pesa ke ba mikanda amemela bandeko ne na Kishasa lega ye faut so ndenge le kake azongi sele mikanda pe le ka ba lettre ba téléphone ezate le kachunga fivette mayamba na biso fièvre ya liwa ebi fièvre que mutako piquer crise nako sefi makila na souci mutako kipenga te pas na position yena mwa mbaya na sima moi kana bike chambre comme salon salon comme chambre donc ba parce que na ndenge biso na ndenga sima po sima biso daki zamba li mamoli kana liboso na bino boyebi yango te porte salon bakanga zo chambre comme ça salon comme ça chambre comme salon 19h ou 20h je crois fièvre na ko katna c'est comme Adèle na kokate na lala okela na kote na chambre na bango na lali nazolenga leketu nazolenga fièvre wana déjà boti pena pa venir babota te batkala ko bota te fièvre nazokoka te natika bamba na batika bana papa na basola bavandi wana no ko sumo ebisinga telema na fenêtre total na telema na fenêtre na boka misu boy na nzela fenêtre na mo bamba bakota na douche ya wese na biso ba mibale parce que maintenant na moi c'est ma Marlène ba depuis na bloc na biso ba uti pe ka se ngombala uti kini ba pe ndone ba vandi liboso oh le temi na desco mais na télé ma fini que na temi lo ka bala musinga na temi ba mo pa mo na ina bise abenga tokona na dola na sima porte e kwei ebisinga binanga yo lo te tokona e kwei na bisinga zana longola ka leçon ngape na bitena lali ka so fa linga ma ezala pe kana siana boka miso na fenêtre boye notala ba onzela mo mukila ke oh mo mbena ka douche wa ke kota douche oh mo de pas cimetière ba kia bafuta be papa so salaire na sima ya zalati bafuta ko mbongo na salaire ba soda na sima bo mwana mama ile esalanga na simbonga papa biso na tsango na kaeso na zwi ndako na biso na bimva kango na fongola parce que esanga bi ana ko kende na gangi bakobuka mpe kingo babwaki nga azamba moto ayeba ya te mpo na secret na baluki ka malembe nakei na ndaka mwa mwasi wana mokolo mobali esika nga bi ma Marlène
Ok, na douche passe maintenant Madel bana wisi. Parce que ça va ça maka basalité. Pourquoi ma venait que na kengela bona mona bango en action. 8 ans. 9 ans. 9 ans je crois. Oui. Madel bata ba ok, jusqu'au ba ki ba kangi bango. Là linga bima akima na udanga kanga porte na kangi mabona otala. Fie aussi là mba mot. Nga mabona otala. Nga bokota. Moi mukinga bokota te. Nandenga bima kana ba petie na kana nandenga bima ki mamona na type koto paso la ki na port ya leba ça paso ka matata ndinga mona matata paso ka katira la matata paso so la ba nyama donc ye pena ko beta ça self défense ça donc presque tout ala mutu mo so azo ya to so nga ndinga azo ya faut sentir que papa donc papa mo mystique ya kimba ke benga papa so paso ka atiki poste moi c'est la doublette kimba ko funa pa mobali ya de lango ke okima mutu akini na boma ye wana oh ya leba betinga na kaba sangeli ah fivette ko baso fivette aza wapi ona tike kuna na le temps biso le temps ba bazo ya ngapena ba soda kama makande kanza kisoni soni batenga liboso ba toure nganga na tokende tipa kota papa to komika na nzela poto matangoma mo ezaki wana papa pe wana zo ya na mwasi yango abote na papa biso munduki pako bo mepe kanda zaki aboto liye munduki tu dis nini tu vas expliquer ah papa fait nini expliquer à papa avec maman Adèle na papa cimetière na douche na mona moni bango taka sona tana kabo mwana mema yele na zuka kale sona aboki na se olinga manga taka sona taki yango nga fièvre zote ya malamu te ka taki stéroté la pa biso balusi ka elongi atale bona sa kota zamba mbangu akako bome kota zamba balandi po kokufa zamba na kimbelo mabezala na zambana bazu bakangi ese papa biso bavandisi mkonzi eza pe kota bakonzi oka ba benga yango ni do comment ba ndaka bakonzi ba benga yango bakonzi ba officier ba camp officier bakangi papa biso atoki ado abi yefa bunda sili mayele yefa bunda yepe coin ebi kana pe yepe cimetière yepe kuna lelo bomba ba quartier il peut apprendre déjà le mot dans la chimique ni benda simaleke tu si non on a tkana normalement quand on a vu chimia et les cas microté ya donc ça moi c'est nanda azong si fille ana saki asaki abomination azong c'est nanda abomination inceste non inceste eza somo azongisi na ndako yaya sikoyo mutu oyo yo papa mayele mwasi oyo mwana yo amonaki mwasi mwana atangaki na mbeba oyo esambwiseka mobimba esisi ye valeur est ce que mwasi ya bongo akoloba biloko apesa mwana ondima mwana alia akobomelo mwana te lega tuna mayele nanga kana na kola nanga so apesa na bilo na kina ngona sa nini na bwaki so kina ngona sa nini na bwaki mama ye mobali ne pona nini mama no apesa biloko kene ko boka ngabi papa te ngabi papa a bomanga o sali no combien d'années na boma na boma na umele le na boma na aja no na boma ajini na boma de na hekli na boma 12 ans na umele na boma loba nge papa akobomanga atela nga poison retardé moi mukime bana lo poison retardé nga ba atela nga poison retardé akoboma ota nga papa na kolia na nga biloko na dimina kufa nzala nzambe Dieu bon mama leki ya papa abiso ya leki ya petit leki ya mama na bango ayo ya boma taka baluba là comme peut se rapport na mama leki na bango leki ya papa ko na biso na manda yana asa basketteuse atomboka na chulu babi oyo kotisi démon na ndako oyo eza soki chibau asilika abima koko na so nde mta kobimisi na ndako wana bu papa biso ayebisanga bina te tokende soki ba uniforme ya classe yaya tobimaka na papa biso tokomi na ngomba po tokende tomona basoda baozonga besi basi bozonga mboka ya mabe
guerre. Donc là tozongi papa biso ko kenda libela. Atika na ka. Ya que tu guerre ekota na boma nga muku na tata na koko na mandaya. Na yebi mutu na boma te. Koko na biso ka biso mibale. Ya kimi bino akima. Ake musaka se fa de soda za la bongo ti. La biso mama bandoki ni so mama donc oke bunda. Ne ba kende bongo kote kutanela ke ninga kima ke za avant va kotala simate. Ba kanisi mwana bitoke yi guerre za bongo. Nga viva guerre oyo ka guerre. Ba rebelle ba kota da bantoura biso kamo bimba. Ezala na mutu kama za benga ngo ya basala za benga ngo. Comment on a kimi ngai. Dire je connais kombo mo boy. Parce que papa zo memango ya za ki soda. Parce que te ama na beso bana te basi na bana te. Si to ki mwana ba onda ba dikola samba ba mo na fiso ne to ki. Na ba machimene ba ba zo ba biso. Papa biso da ba ki maki. Ba rebelle ba koti ba répéter territoire. Bazo violer bazo boma. Ba onda ba kimi ba kei déjà avant. Biso otika na mandat ta mo sinanga. Na kuko na ngana. Osimba nini? Otika nini? Osa nini? Mutu na ngona Sudaf. Ono benga Sudaf. Ya mutu kampe kufa ya manœuvre. Po matana ngomba likamu. Nzamba sala ka batana ba na besoin ya bo mabiso te. Wa mo mabiso nyeso to sala. Ko yebso ko bina sito ke na ndaka na. Ebi mutu te. Guerre na Zamba. Guerre goboma mobimba. E boma mobimba rebelle ko batoko sa intervention da ba ngolonde ba bixa ba bunda bitumana. Kafa uta na Luanda na Angola. Ko mama na ngaku da sangana na boma. Guerre. Mwana za kuna. Abela lisusu. Parce que papa biso akimba reva na Sikotra na Gombe. Mama na ngaya kondi susi. Azo Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a boma ya kimi Kinshasa. Ndiba kinda avant bongo za ke totali se ebele ba kufa pe na nzela ebele ba zo masasi ba kufa ya kei na tikali na komi na tumbi na cité ya OK wapi église ba ko mbabino lelo 2 jours ya bibino na église na ko na bino na ko na biso ibi mupaya ki ota mwana na osimba mbisi na yasa makayabu na yasa nya zonga guerre écouter na boma ngana bisika OK ba français ba na zonga pe exact bakangi tout toyo vanda na église mo wana to vanda na ye ma biso ya bisabi ale mwana nga mwana nga za bien nini oboni asuka kuti da mosa beba konda betela nzuluka abina so sana na vision ne bale aboka mamsu ne bale aboka mamsu ne bale abua ko ne bale ngade sana mwana nga ni de to kabona ni longwanya mandoki alors le gars moi na bien na moi c'est bien na ma so so dans ma bisa bien na moi sina mo bijou kabona pe ai ba ta na ka bon wona pembe mbinga na moi na nga za bien na nga zo moi na nga pe dans ticket so deux que petit frère na dans ticket là de coquinine pas ça mal bouché et après nene na ko zonga na situation ni tuzonga ke pa biso habito ya kin te beta tour tebeta tout on peut toyer na mona maman na nga alingite te manga zo fana na romp na fana pas ko na biso na balemba na nota na Saint Théophile pourquoi son enfant na futa na elila nga tanga na Théophile na Saint Théophile na lemba na te manga donc là ko pe na romp ko ta ko na ebenzela na mona sona ko ko pa makolo mona bika mobutu mai ati na kati sina ki école na lemba kanga nzela na ko na biso mwasi apesa ngambonga esinga bi mbana marata ya papa biso esinga bi nga mbongo oyo kina ngo pesa bato basubaya ka oningo na masangu basa musala lekechu ya ko manzela na zwaka mbongo wana akima tsika bilamba nyoso akima akatima ye na ebi maboti na ngoponga bano na biso oncle n'a pas fait ma personne bala ça accident tout à kaina mutuka le maman five est ngama be na da pa tout ça ah mabe ndo koma na njili musika leo tuna wana mama biso na lela
Ainda beba la souffrir. Nga imagine nga mama nga ndazala kito mama nga ndazala. Na kuta bona condition mona biso. Ya moninga ya minga fivete. Ni nga bina ya bi so na souffrance ko kufanga bi koto kutu na uti. Ndina nyoka matambi. Tala passe na moni bi nga bina kimi. Mais la fallo vendre depuis que souffrance la muto mo fallo vendre kaka. Oyo bakte so sous charge passe les sous. Na petit frère nanga Thompson ko lia Thompson bo Thompson de ba Thompson moi mo ko Thompson na banjili wana mo no Thompson malaka laka wana o wana bato ba suku no ba bitsa biloko wana ko kamso ba osala ngo ba olia bala si dikeji na mai batokisi ba olia batsenyana batse uili batse mafuta mbila balie chakula imbo wana ba loso foza ka loso makoma o evimbaka Maman n'a pas foutu mais n'a pas passé comment les bikedi au bateau qui ça. Même t'as lié foutu. Et après bon on a maman. Et après le papa qui sont ça des autres. Ayate. Bien ma son appel katika bana na été quand tuzokola. Natanga na ngao. So natanga te na beaucoup matin. Quand on va qu'est-ce qu'il y a ndam parce que tant on commence na car premier CEO kati t'es diplômé ndeni. Non tant que ce classe. Il y a des gens qui parents nga parents qui responsable son mari est capable de en classe petit frère dans 6e classe manga dans braza dans ces autres steka d'autres bureau na d'autres tra maputa na ya katika bureau na fantaisie na 2 à 6 classe diplôme d'état pour ça qui na makoki en tant que petit frère nga so il pas na temps ça na possibilité na la peine na tanga surtout ce bas basi ko tanga c'est important. Si la te sina koli nanga zimo bana nga bana nga liboso azaka na anova na Lyon Vous avez une occasion de vous ouais, non, habite pas carrément pas. Non, habite pas soda carrément pas. Et pas carrément pas. Qui dansait, c'est dans la caméra, dans bijou chanda. Dans la bijou chanda, dans cette carrément pas liboso. Habite n'avait pas l'empêche. Dans le sunga, dans le bain mundele. Aka comment on est madame à l'époque, tout ça là, quand on est tambola, on est rapide, on a dit pas zunga. Est-ce que maintenant on a dit que bina pas carrément pas. On a n'engagé pas dans mon bina. Et peut-être qu'il est parce que là ouverture ma tête signature dans ma tête. Na bina kaka choisa te boucle c'est d'autant à télé que ça te so bien bina toi tu m'appelles na boulevard. Vous avez joyeuse na moi na Tony. Joyeuse par rapport. Ko bato abina non na route te grand ça na so na ma tête kuna ba fille majorette ba fille d'honneur grand ça na so moi na ma tête kuna ya mati. Majorette. Vous comprenez. Ya mati ya zaka bintu ba fille d'honneur. Les gars tout na to ba bintu ba fille d'honneur ndeba obenga nanga. Pona ebo binga te na mbuya bato. Ndeba ba obenga nanga luke to makasa tala ndeba ba bina bien ngai tata liko achi piste ka fona bina. Voilà to na ko bina ki danseuse nga bani ki danseuse déjà na boti Kevin. Boti fait Kitan. Dilana to ke malem vivete. Avant non qui danse ta bozo kola bali boso ti ko mobota yo zana passe kamwa ki ndeni o ndolinga nanu non nga dena boma deba divergent nga déjà na boma à Genève t'es 9 ans na boma longo na 12 ans et ça on explique sur yo na boma malgré izaka na zamba te izaka te zamba ndeni izana ndi ba boda ko ndi mwa mke se bolingo ka ndezara te ba mi no balingio na kindoki nanga bazanga ko linga nga pete ba proposer ko ndeli bolingo izaka ba jeto expliquer biso na ka ndezara banze ka se bo kende ba mon scolaire kakati ndezara jika ya papa abilo mo na bo me garçon nga kufa buka papa biso nga kufa là il y a des divergences des problèmes bokomi bo mo linga ni yekuta sentiment ngo yakindena les tout sentiments so ya ndeni bo sentiment bo linga 10 11 ans non 12 ans 13 ans déjà je crois 12 ans à 13 ans dans la graphie dans la réglé déjà vous avez une occasion ya bengaki abenga chéri nanda kuna bango OK tokei kuna parce que première fois na ngai siko après de plus na la bise to de mobali na nga kaka ndeza chéri na nga te mobali na nga dans l'école to za na yelo chéri na nga jour ali bozo sauter beaucoup te zo banga na banga ka et papa biso pe sikoyo tellement daka dur alors lobisanga te
là le ça on a quoi liberté on a quoi liberté malandelanga tina ko tanda garçon na butu yi amonaki vous avez musikate donc kati bakaba na soda karati yi amonaki bipi na bimi ai soso ba moi sinabi bien aimé wa soda zimo simosusu bien aimé sala et nino benga ngoni tanya touche na mone bisika bimi kuna écoute na pe touche nanu sala likambo te na sala on a desque au premier fois na sala ngo longo bilamba ko ngibanda film bandi qui passe parce que le moi qu'est-ce que ça parce que somo na elengi te on devait ça elengi le quelque chose yo bien on te ngolo babongo yo moi mobandi le bâton il va cotiser et non il va se maman déjà kala yo 11 ans c'est yo bébé na 12 ans bon ça bien na 12 ans ça zoa kaka bon on zoa non on zoa à 9 ans de la toboli parce que papa c'est plus que liboma moi na ngai teti moi no asaka comme bana na la habi asaka ni la moi na ngai diverger denga moi na so yinda so ina kawa diverger fivete moi ndoki na ko ben police koyo na banga lisusu te elenga boss ko ekanga ngai impoli na so pas normalement bouder peur na tout le kana pena nzela bu donc comme la pour sa liberté et puis quand ezala aja liberté ce que salinga ce ko il y a 12 ans c'est nga beba kala 17 ans 15 18 ans ya ngani 12 ans yo ti piba ça 17 ans da majorité de 18 ans yo beba 12 ans na beba te basala ngai yo funga déjà 12 ans ada basala nga déjà oui mon landa sou basala chaque jour mais chérie nanga après wana yo mon landa sous non babete papa biso mabali nga boma basa beta e mabe apparani ba yolo ba kimse ka bimisi na cité ande besenga to panza na biso même so mo lokope non kana na linga kana boma ndina kinana na zonga ki après tant yakin premier raconte na ezaki de na mbali mususu quand raconte na mbali na moboye le kechu na mbali mbali bango le bele na bosana mo no kamoni. Ouais, le bosso a proposé quand le beau, c'était comment? Donc on a proposé un n'a pas carrément. Papa quand on a un aspect. Non, il y a botti dans le Kevin, moi dans le bosso. Oui, là na botti Kevin. Parce que Kevin, papa Kevin. Adam mobile nga bo mwana to kola. Wana boma. Na Kishasa. Wana bangaba na bino. Te nga ba te yolo. Nga ba za ko nga partout ba commune so. Ko ba mama biso ba botela ba le pont là ko ngapsa kufi. Na be fali. Ba botela le pont na ba bota mikuna. Tout le monde foutela ka ndeza la kati. On a eu un yaling wana papa Kevin ko bala bakbata mbongo wa quartier ya osakanate ko ngaba mbongo ya osakanate no ba ngaba mo sa kotakolo botani ba kotakolo ya catcheur ku fa pe sonam donc mobile na ngabo mwana ababe okutani akolonga na skonde ba yiba mo sko kolonga wana na yolo ke nga bande ko to ba yiba nga papa biso après boyo mona na sous est-ce que parce que ba mwana na za ke boko na bo sakana ensemble ba mi bali ba basi bo sakana e o bali nanga eloko wana etika pe bongo nina yoke boma ba divergence na zonga desko yo ndako nga ba divergence lela mabe taka mo sna bo mwana mais je suis attendu ba ça to bota ni to bota Kevin na mais pas ndi ba mwana nga na problème anti mate pourquoi boyaka Kevin nga wana ngamba sanga let mama biso c'est mambo ekomeli mama na bino ezongeli mobali ya boyi susuzeni bada wanga na zemi parce que likolo que lorsque le yenga musique bandi mais ça c'est na ba répéter ba c'est quoi le yengeti mi pe ngalo le yenga ngala ndanga les amis kota wanga yenga na okena nga poto yo tina yo mama bazemi nga mwa mkebo na obota kena bazemi no kuna 16 ans mobali na âge 17 ans non il a 82 non 84 am ko na 2 ans et 18 ans si je trompe pas bada boya zemi na ngata na ku beke tika pa bon non ngozo pa ba ko na ba pa za matata nani ma biso sho ya timo si makasa tika bo milek na gambela na tika bilo na sa makilimba na bani ba kamana ma basi ma biso abio alongola zemi zemane ko eko yebana le matanga makutu na biso kufi apoto po mbala betaka ya bomaka ye po matanga nesko ko pa kena na zemi papa Kevin pa ka matanga poto kola ensemble ay matanga nesko esa mama zemi wana mama ya peta ko impoli
la très impoli pour mbala na kala ko mwana ndako ma tel mwana ngazo comportement papa na mobimba beaucoup et de l'autre attends papa boto pe impoli te pas ça impoli te dictateur ça dictature ça dépend à maele ça dur donc impoli de façon dictateur oui papa Kevin Tikoyo aza insolent. On comprend. Donc on doit impoli par rapport à aza insolent. Donc on peut se lingala mongo et baby se mutoko. Bardi l'os oui. Elle est mariée donc maman n'a pas tagali parce qu'elle a zappé papa moi na quand même donc. Na comme ses parents ah oui hein. Ba so bobo mana kuna. Nde boyeba. Après il y a Bardi famille boy na papa Bardi. Papa ba dans na Cameroun. Est-ce que maman bangonde ce que moi ça kotakoli moi ça mbongo mbili quand je te sali. Maman Cameroun c'est là. Non, papa bokilo nanga. Te papa mbali non, papa Kevin. Papa Kevin na Paris. Ba femme ba za kuna. Baboyo, maman maman ça charge na. Baboyo na pena ko ba ketika ba limité. Nga dise mina ekolanga mo sa tata. Ata mbala simo alita maboyo te. Alinga nga kute. Aleka nga na basi boye. Nga vanja leka nga na basi. Bukakilaka bien te to zarani. Bon moi nazo kola suka mo ko peut charge moi bon moi na tani mabede ko peut charge moi mukie ya za tata nga za élève. Parce que d'ailleurs moi na lobité bino bo demander. Oui ça zala oui. Maman biso ndimi charge na wae. Batata ni bokola te ba kipi. Batala te boy mobile azo bomo de la famille ba ko ko za ndumba ba ndimo ndeni. Yim da yaki na ya makamne la azo boya ngo. Bon pa boya ngo carrément. Oui. Oyo bota. Ayo bota. Maman Abisso, la boîte Kevin le 1er janvier, le 1er février. 1900. 2003. À moi 2003. Oui. Le 1er février. Maman Abisso a la moi na biloko nyonso la tena ndo sana maman na. Mais Kevin na ba kilo la. Il n'a pas bardi. Neso akanga ba mnoko. Là maman ça moi na botami. Ba ke benga bango. Non, d'abord qui va 19h. De lali, moi je vais peut-être pas sur bota. D'abord tu es na au parler, peut-être moi Pamela. De lali, n'attends moi ça qui ça va faire ça bota. Tu vois ta moi na bino ya ba ya. Na loba. So imagine toi moi so bota moi na baninga ba ya belle ma bazoya, des en hôpital, ba ya, so solo là, ba ta la bana nga mobali do. C'est une famille. Non, on est en famille. Il y a non, il y a un comportement. Bon, nous pouvons quitter la beauté. Fais bien quitter la non. On y va évoluer. Allez. Tout va dire. Batali moi na bandimi moi na bango. Baza charge na bango na ah. Papa paza ki papa ba dia ki. Aza ki charge ça. Na yebi saka na lobi nga biyo ko organiser minanga. Soki mono za yote, yo so diplôme d'état qui est poto. Azo diplôme. Abenda mukila zwa ngote. Premier soin. Le petit terre nanga zala mutalo yenge makasi Corinne. Corinne ana Paris. Lorsque on a boti, tout ça n'a pas abusoti. Na mwana nga. Aya kaka so yota mwana akuta mwana la lobisa nga te, do alinga nga te. Ayakuta mwana. Azuka mwana na mbeto. Amemi. Na mwana kezi na mwana bena zoba tintin. Ye bali. Bardi wana. Bardi. Amemi mwana ota mwana. Alo ba tempoli. Atika mtu na siwo. So asise kitika mwana na mbeto. Abimekene. Ya pa sabe na yo ke oza mwana sineteko. Ovani pe na mwana omesa mwana ibele yo na aleka na mwana sineli bozo ya bino. Aleka. Mwana bébé, est-ce que tu as mon bébé pour pas le moi si liboso. Soit fait soit yo. Moi nga na moi mke na zuize parce que maman abiso na morte, maman abiso boya ko longola ngasi mabe obota. Nga longola zuize mite na boli suma ndio souffrir na obota mon luka kiango. Après Kevin Omukola. Après Kevin ta comme Omukola. On va à charge ça ça. Oui. Moi da bota ma mon na da ya bango. Kevin a konno le tata ni mo ko ko lenguta moi si. Aboti papa na. Bazora mwana te baboya. Nous qui pas moi na bango, wazo moi na bango, moi desi moi na bimit. Parce que zaka na muki yana zo change moi na bango nyonso. Nyonso. Nyonso parce que tu ma so la trop okanga e. Zaka okanga. Imda ndabisa kuma Kevin, ma sabisa kombo enoki, ndabisa kuma Kevin mo tatane. E comment Kevin? Olan.
nde mwana nga kola bongo biso tokuta na nzela nga na ye tozoya na nzela na bakamarade baleki nga za bakamarade na nga te nayebisa yo yaya amoni nga kaka nzo anaki eluka nga na ndako amoni nga te koko na sana miki évident koko mukolo kaka mpona babonda mama mpo nga na sola sikola oyenge bandi kogenda bamiziki na otika mwana bebe ajuske koko na sola azwi mwana ti ayemi mwana mpo bondaka mazuka na bele na biso tomilanga baposa bapesa mwana mela ye kaka na porte na biso amoni nde koko na biso apesa mwana ya patrouille ngai azwanga siko kotaka apela kuna itumba ye kozobi itumba ya betanga nzango sobile moko na mata likolo leo na okita balo ekosaka za jouer te afongolanga lisu baleki ne ongambu kwake na ye na bino na tina no te kata mabele tikela mwana na mabele amela parce que comme mwana est-ce que c'est lenga qui parent siko awangana kasi za bongo nzango ne biso alandanga ba ceinture ngana mesa mwana miso ebima makila boy et après mwana koli après mwana parce que petit frère na petit sœur na ngata manda betanga boko ina sa zo mwana na tongo atalika nde muna obinyoka manama papa mwana azwa mwana kina pa mwasa mwana ya bardi wana kibiti département na kunza alinda pa bon tongo kokoko ozo mwana mobali no yo so mwa bango yokibe po yo osongisi ya biso atama kene na lupanga sko ya ndoko ka petit sœur na ngana te wa sala nga pe yuma même esprit na te côté na ngasko na minchu nande mwana yokola nande Kevin na ngalo mon Kevin na ngalo ngombe na sopa kama pa est-ce que ça na la bête pas kama pa na komi na kalembele mina mina don de biso ko tikanga wana ba mo na matete signature hotel mo fungola wana na sala test wana na pensa test ya kama pa azuinga na kimi nanga nazo bila pe lo te nataka chipa la bionde ya sona betika chipi boy ka se mona to gangi ye so betika boy jikomi na pe na ebité kimasko po comment olinga mona ebina ngo bina te le yenge comme de binisanga kuna chipi so betika chipi point et pour me ka se mona to gangi so betika chipi point aina yo zonga lesko na yo zonga na yakala nga petit kama kama olukanga na sisi mo sada test boy J'ai fait que ça tout ce bijou expliquer bijou ce qu'on est ce qu'on a timis qu'on mettre na e d'accord zonga de mon na kota na ba na po bina te na kutaba couche de poulet ba bébé rico ba jeni mutuali na kutaba donc te belé donc après na formation en musique chez les Karmapa obani ça va te gagner ba ça ba yuta kisi o banga kaka ce qu'on ça nini no forcer kaka zo bina wana ndenge na nzo bina pa Karmapa ti défini au monde pas Karmapa difficulté be na so mana de ba pandi au moins étoile yana ngora partout ma nini etba le monte bombo to sala mo bala bololo nga bina te navana na sente na mukie navana na sente wana passe ya pandi ko bina na ko te baboke nga bena mama na pandi amiziki moya munzanza manzala me baboke lo pandi patron ngo mingi te oui te wa sango mo bimana te baka pa loka ba leader mususu te ba rafite sa nzoto te wa bena feti ta vie na ngana aloka ba leader mususu ba rafite sa nzoto te te kolobanet na yo kasoni la mutasoni fa bombele po ambolo beza ouais ce que ndelanga na bandi musana ngapa Karmapa ngapa ngapa na aspect osana ti ponga ko to aspect to bi ko si na linga ko sabini na banda aspect to ngapa petna mo ne bi fa lingora a proposer te bolingo ne do leader proposer mutu bolingo to leader azo bengo zande ni yaka esi leader proposer mutu bolingo so ke na lingi yo shiro za mosi na ngate no pasa pe makamona le na Karmapa te mosi na yo sika bani beli ya kaka on faut bomba pas secret mususu te ba pas ba talent là na robeta na kaka bi ke ba histoire à vie mais j'ai passé mais ba comprendre kaka ça arrive pour abinde tingana yana lobite avant mona kati na eba yike na ba gila mutu mo ebisinga ke viveta ali ka pembe ka pa Karmapa non ba comprendre kaka c'est no bangunde ba comprendre mais ezali non eza ba intimité kati ba vie privée trop beauté parce que bana basi bana famille obi nga komela moi Karmapa ka message pose na bon na mona ka moi c'est parce que buya mona lukela nga problème nga capable blokanga na buya ka manquer moi c'est pour na ba moi Karmapa attends ya ma attentif mais ma fina zela yo be komela message moi signer en répondre forcer ka buya répondre ta répondre pas na nga po bi biso za ba tetu a saka mbaile mal à l'aise moi c'est ndaka ko mana beauté ma fina libala pour na be moi Karmapa ma fina ma bana ne bana poto kuna bana ba se kitoko wana
So na abuda ma finali bana. Francis Kabuya. Pas en dehors quand pas lui. Et après pas kama pas qui m'a mis au longa, OK so pas nan. Pas carrément parce que dans un mobile mais on a biso. Voilà mon enfant. Sam. Rep na biso amoninga. Parce que ça en fait les gens sont nyonso ça soit Jenny mutola keda wenge est-ce que ngana ko chef ten. Pour Kana ba jip no sera so. Wa dako bine ko na bine grave ko ça ma sécurité. Moi je me suis après YouTube ko ta nini té. Pourquoi YouTube ko ta o ti après c'est ko fi a o moni na bine pe no zo pe no chambo bom bison. Ah bientôt émission so. Oui, l'émission c'est ben faut na donc c'est ben faut moi ça ben donc comprendre que ma kinu ça Ada musale kolso no bina na ezala ki krimo za na bona na matete kuna standard za ikiri na bazozian banandi ya mukelenge ba za so na bina ba on baya ngata sana kuza kutana na rive comme la situation ko bina aya danseuse j'étais chanteuse mais ça pour bina abina makasi ndazana ça so bina na kota ngabi cruise kota nga pesa na situation pour na Tatiana jour sortir na ya baba ko na tena ngata hotel tellement dans tellement l'aise trop quand pas va se poser fait d'abord tu vas Tatiana mbeli il pas banga basa la matata non il a soyé que c'est ciganese donc il y a mon musique oui pour dire Tatiana za déjà pire comment qui proche ya kama pas non Tatiana kuta biso na rive Tatiana chanteuse danseuse non danseuse na chanteuse dans rôle monté moi danseuse na chanteuse to iba to dans rôle monté rôle chanteuse on te danser tu vas Tatiana mbele na le ba pe bon to ko sanga makampo ani na binate parce que moi de musique a jaloux joue concert ba boyanga na posa bio vanda kuna yebo bo mamuninga apona babe otu bembeli nga yebo ndoza te ko sa lepe mabe atika nika pa solisa nga to sa clip tembo ya tembo ya batima sa lubumbashi moto na neto yoka nga Tatiana neto ko maboy mas so do bina fona eso kota bina boy kota bina boy kota bina boy ngamna la Tatiana ko bina ngala se ko bina nendo na lelo Tatiana zo bina ofunga munoko ngamna format cruise totika la biso mbali ngai na rive droite biso mbali na kena kovana pa mbali na ngana utapota ngaba na ngali boso na flat na sala na ye donc c'est ma copine c'est ça mais et après mbala na Enoch mbala na Enoch te à 10 à 10 mbona à hôtel Mbrane à hôtel Lyon ah vous avez une chance mbala poto ngaba non temps Enoch à hôtel Lyon Enoch te nani à 10 à hôtel Lyon Enoch est comme Kevin ndeba papa Kevin comme Enoch YouTube oyo kambia mano lo bati à 10 à hôtel Lyon à Esco Sam na doumé na tumo Sam tempo Sam oh c'est bien dans ces zones Fivette na parce que là il y a ligne nga binanga na ligne de la musique les tu peux la musique za ma sécurité faut savoir yo pena faut faut la décision tant que dans mbali na fait vana mbali mais so rap kimi otiki mbali yo kimi ke répétition il peut là on a pas maboka otalo on pas bambi ombongo là comme on pas ni kuna so blono so pas bina mo pour ça bato na pour ça répétition on pour ça musique voilà c'est important c'est que vous savez ce que comme notre chef dans orchestre so il a bien enfant qui na téléphone na pesa ba danseuse nyonso ba solo là oui c'est comme musique koto libala na mutu mona katikati elenga musique pe lobinga yeyo nzamba yo sala buye pe ka longola ki amina to kina ngola to komi na ngola to komi na lufu ba compliquer ngesimba te ya koti po yana bango na mbongo mavanga kuna kufa na mbosko donc pe grand fond na mona pe grand fond papa bon pas na kuna mona pe famille na ye to komi na lufu parce que na lufu dans simba te po leka na zonga ya kota non to zonga biso mibale ya tikna ki ni ya zongi na ya kilwanda na pe na simba buko pa Dubai ya ka tena ni na ke Dubai na zo na libala Dubai kuna kipanga na kosa kaka kena ka papa biso po na souci le moyen bete ya kino bina to so la ya nyoso to zala na WhatsApp ma benga na crédit normal ndepea ki dangola nga pena na ye ku ndazo sanga Dubai pour na Dubai na contrat 3 ans atanga mai na saso inani so komeka na zonga na yo zonga Kinshasa pour pour libala alors quoi ndoki zola benga nga tsa pour suki sanga pena vina sigala awa yeke tinangola kena linga fimo na ngola ku isimba pété nani nga zo mo snefu na ngola mo snefu kena na bango poto et après on a continué vina nga ina un peu de bena mona 20 quartier latin quartier latin na yambaka ye mo pa ku mtamba mtazate na mi makayo masananga toza pe soto sola te bakamala bankadia na autant communauté tant communauté papa quoi na kuta tane na rive droite toza bien pas karma pas qu'est-ce que ça rive droite toza bien pas karma pas là nga na zongi siko
kin esinga aya yoko za quartier latin master no paye ndeka ezalaka parce que Kofi ezalaka soki aye na moninga na orchestre ye parce que place no moninga motozo oyo biloko wana nango donc yo asala kwa neta tombola eza kitisa moninga parce que bota jalousie elle peut vivre en bois parce que Dubaï teni pe kende mona beta forme leka na kota na mona amona mbama oh bonjour président na comment on a appelé combo binaka oh bonjour président avant qu'on vienne en royaume ça va bien mon compte on a ta bien quand Dubaï boutelo pas ma beta bout na beta ensemble tu vas payer ka Abuja donc tu l'as pas oh Aba Gucci là tete. Na ta Gucci ça na Gucci te atunga bina oh tu poto yanga non pendant tu Dubaï non ça va pendant tu Dubaï non oh dans ces ngabina dans ça bina nga pas kama pas vraiment oko bin yana na tasko ba na tebe ka dignité c'est ça ba kilo so da ki ba filet mais nga na tombola pe ka na kunza de monana na systématique pour choisir ngoza ate so pourquoi peut kanga makasi siko nga za mukie na koma ndem nene biso ate ka za munene zo kona biso za mukie to ya ndem nene test na zemo ni pas kofi maboko ya besa nga maboko na besa maboko mabe kuna na dekuna do ça va biso be malonga te ça va OK akena na yaka na ngate na kima na yavana yabana na yana ngate avana ngate ba emo na yaka na ngate ya wo message ko il y a répétition il y a mon pao il y a boy concert boy donc test tout bazouka na téléphone et muto do déranger nga bonné non ke na ngobinate no baye na nga na concert zaiko na mwasa nga de na masala nga de c'est concert zaiko na concert zaiko na posant benga na téléphone allô oza benga posant oh donc okoya pina concert na ipe pas moroté na répéter à péter donc okoya pina quoi non do le concert mona ah c'est rien derrière ni besoin coffee ezali ko ezali ko quand on tenir mo dans actimo là actimo toi ko c'est mon actimo op no ko yeb donc actimo de fer actimo de fer et tu ko to bana bo to po mesi na to tangsa ngati o on te ça il ga bon no film actimo fer toleka allez donc okoye pena wana maman okoye pena wana actimo na kati ok wabi donc okoye pena wana maman donc non loba yango non loba non okoye pena wana na nini na mo frère poto kenda donc dona ndule mo wana donc tenino donc biso dato kenda mais tenino za roko na pena za mettre tenino bina podo mama famo koya na sanga bi d'accord président na ya yo kuta bane na orchestre na lenga na quartier latin na kuta mamita zuma na kuta Irlande d'Italia j'ai la kusinga ka j'ai la test na misu na ngai où je le que tu aussi gagné le tu a tenté au moins j'ai pas test na misu na biso j'ai la ça test to ça ka sortir ya abracadabra abracadabra album na biso album nga na bina oui de que oui na beto tsone na ko nakuta mamita zuma nakuta omingi cobra nakuta master na Valérie Lito 20 Dutch donc j'étais trop ma coupe de prof ici mon papa Ange moi pena tima donc master Valérie Lito nakuta bébé tayo kanjoto nakuta Lorette Mila Nina Vangu après laissez des bélés chumbayo ngasko na yamba moko jour à souka parce que moi tellement présent comme bien encore déranger nga master au ka memenga laisse poser bien nga oh maman okoya na mo frère lo mo isa ah pour na Kabila quoi ça pour propagande kiti oyo kiti oyo za Kabila connais ma songa bena kena ma sabi ya kende kaka biso to bamato boti bino zamona ba kofi na TV puis ko ba mi ko chance mto ba opena pisa mu star mnene ya mboka tika po décevoir yebo ekindo sa mu salem soka chance no za peka naki ka mama wanga na encourager nga to bina benga siko kamana na essence allo ya posa benga yande ni to kende onga na rappeler ya kangena na téléphone ngapela bina nga zamba te po sanga to kezamba mama amina zamba
Quand tu as mon fleury. Mon fleury est bien reconnu. Quand maman n'a pas pensé idée, elle a bien zoa, mais penga no président, oyebi ça que oyebi zambate. Mais bien le président ya mbinga, président na oyebi zambate, abi non, il y a no aba petit ka pour mais ate. Na petit. Dans son box tu dans le bas. Moi le kama kofi so le bas. C'est à table de toi bien quartier la terre. Ça comme verambo. Oza faut le barande ya loba. Ya comme le mo be kota ba na nzoto. Mba moko na benye pe na pe na mon fleurite. Amon nga mama yinga na stipule fo mo nyukul nga to na mata ka nga za mata wa black tenga pona oh non ça va wana yete nga das na double qui ça let's que jalousie quoi parce que ça ya chef ten ba moko zamba ba nga pa mo nga pa za da bien ba danser to sola déjà pour nga za ba kama ba danser ba que c'est belé même ya fallait za ba masa na bango déjà na kuti ma to ya meto sola nga bera na quartier tende za ba cha ma l'aise te na bina kuta famille tout nyoso normal mwana masuka bodanga na zamba na kata zamba ilekela mayamba nga bia na zali veramba bengi do danseuse nanga zana Fivette mamba zali do bana pesa no teni taba danseuse beta so to business ko faut zakala kwa with danseuse mais toni si ba veramba sabi testo ekwe boko yeba ngale boko ma besi boko ma c'est le lié bu pesa no teni bu clip a kicho de ça on a ndia des clips na liboso na sala a flanga pe na clip wana makasi e kicho eza ba matabaki ta kicho yo wana 2011 et ma propagande wana après c'est la dit que peut-être concerne na chez Bibi nga ba vient ba bandela ba clip ponga na kota imagine tonga banga ba 500 donc zo mo so alingi o kaka vraiment linganga na ndia musala pe quelque part que dans ce monde en aspect c'est mon so ayi na sepela nga la so vraiment non les cava na kit na kota Dieu me voir so na le kata vraiment kata biro nga na le kana ba sima ki na mama oh maman nga na mono le cava vraiment donc pour ça na mono sala nga bien donc il na bien vraiment n'habite bien pour son bango après na zanda oh ba ninga na mono angote vraiment désolé vraiment dans la rabo nga merci pour na linga ba sumba trop vraiment non j'ai la zanate tout le makambo eza logique j'ai la coutume biso na quartier la terre so j'ai la zalgobi na bokata boîte après d'abord j'ai la bien bon masindi nga bien bon masindi te j'ai la coutume da coutume biso na bokata boîte nga na sa équipe ba bokata boîte mais il y a des filles ni qui a mon pas par rapport à quoi comment a-t-il lo atkana relation non ba atkana relation na bango pour ba desini biso nga desini na boîte na relation et c'est no ka mutu nda zalaka et mutu muso dernièrement a auto côté là avec mon pas non c'est là mon baso bozi wana zaka kala Wazaka kala, wazaka bana zonga vya moto mala, mo de buna zoka pota o. Mo de buna sala accident o. Là ina cause nini? Bana sala accident o, kasi na zoki. Wa suna na zo fingers ko zo bozinde sikoyo, na sala accident o. Là ina ndeli comment? Comprendre? Les gars ba mi pour to solo na vira mbo ko le ba sala zo finger président. To utana na invest. To solo na ya benga na invest, to kutana zo na invest eskonde ando yebisanga bita zo bezima mbalo ba bonde pesanga siko okanda. Dans la émission pas l'ende les Dalida. De la route maman investe maman émission ti kuna na Piccadilly kuna. Ba vini si jour en investe à ça moi investe. Ça moi ni. Tu vas rimer on avant ça no 4 tiens mais ça bien jour là à investe. Té na investe. Dans investe ndeni. Là on avait eu 1000 fois pas belle beau frère nazala wana. Là on investe ndeni. Là kuna papa. Et mon papa là la libanda. Je respecte pas dans le pango. Là on investe té. To soli ka take papa na mwana l'idée on peut ça le quartier la thème ça bon terme pour le choquant pas mauvais mon pas c'est le choquant exact le choquant a o le ka just tout trop le quartier le balo bango te choquant ça nga ko ba kalka mwana te le ni choquant pour la nga lo bango na linga ati vous avez mon couple moi le moi ça vous avez moi si na paraît et moi ça muto kuna ya mo bala mera alia mo te na beta alia na ngomba beta tout makasi bo yanga yanga na mita ba tukombe zo ça plusieurs missions c'est le moins choquant yo non je déjà passé tout ça temps mususu et na beto luka de maka mususu non jamais pas découvrir maman pas ça on ba fingat bon après quand ba lobat ya ka to betka ba histoire et au moins ça qui toko mais il faut pas que on compte ba profondeur maka muto bimisa ya témoignage l'église zo avouer ma bo ça qui otondeni
faut que lukane ba leader wana ndebo tuna bango ba ba leader pa bino pona nini bakati non 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 makamsu sala et retara eza elote maman qui est au val binga fait pas na sala na orchestre ezaka ke fallait pas na bina na quartier là te on est dans regretaka bo ba tni ba bakaswa remarque patron abina za okanga bino bandako nga kuta bango ko kanga na ba danseuse nyonso nga kuta ba kanga te nga kuta da bango ba na zamba da ba panza bango ndiki muto da sa muto zonga na ndako na nga kuta okanga te nga bina nga kuta okanga te nga yaka na sana musana nga normal na bina na nga ngajel makasko le kokwani bonga na yebi yo mo biskali nga jali ko le kanga yo yebi pour to va na jel we testo ye jael OK be mais ngane to solo la te eba na sisi mususu nde bazala wana eba na sisi mususu nde bazala wana balinga bako boma relation na verbe so ndesi nga bona boma na nga relation na yebi nga monga na sentimental te e mususu sinda solo o mususu nde na mutu na bango balala ka pongi azomona ka lekona na ba mona solo na Koffi Olomide sisi ndo nga sko elobelanga elote mukinza 0 oh et ça là nga nicho elobelange eloko te aza mutu non non jamais et cause yo mona nga le café au mona nga le café mde bafula nga le café la bande clip na ponga fête na kota découvrir ça na internet réseaux sociaux mais la lobité badanseuse oh bazwaka yoka non j'ai la bina clip na quartier la terre oyo yebeli esiko yebisanga asomba tukulu abina ngote abina ngote mais ko beta li solo bébé pona nini aleka quartier la tata leki le lobby te ko le na quartier ko faire qui andima ko vanda o sa musala pana o sa danser ya quartier la terre baba sala sixena ou pas biso to le kaka na quartier la to so na ko faire le milieu to vanda to le to seka ya ka ndenge mako ebe six le roté il y a aussi des bateaux quelque part ko singa bien linga ka ta lingo sentir yo ngani na linga kete ko ngani ko na linga kete ko sentir ko même pas l'aime so yebité abina za mso ndo mso ko kena na bango mais zaka mosa benga mutu bo me fivet ça ka yo petit oh non non na kosi ba ba kosi quoi ale la kudo no do fa finga ngala sala keni no yeba lo na sala te vraiment ale la kudo obiki ayeba keloko asala te jusqu'au bla kama bene pour ngana na bien asala ngelo pété ngana ko na linga ne relation te c'est si les si nga ko ya sala la jibeti lelo laisse ana nde wala la jibeti lelo nga ko la leader si lelo te eko ndo fa sa makam na ye ko faire dans famille na ye aza ba faire non non mais oui moi ça nga fallait yebi nga kota yoka nga zalaka yoka non makam wana ko banga te peut être ko déranger nga te msale c'est si les sites ka boy na musala ya skena part nga bina part nga pour bénéficier la danser ça bon ki ba oya kuna bénéficier na ni mami to na umele kuna c'est na zini azu concert na no la pokuna na bimate oh mutuka ni range bibisa za ba poto bibisa kimati bakina tika ye oh j'ai la zana Afrique de style lelo ya mbongo na mo coach yem tatindi ye oh tala au moins masa nga valeur lui ta voyager mobile na zwa été ngana $200 ozoki vi apesa ko 100 € moko boli apesa nga kutu te 100 €. asunga ne penga pété eza que passe na difficulté nga avana zoka nga na bo verambo ngolo bakati ke verambo ta kana bien maram sus maram funga mako sunga ba verambo na mambo ana te yene fash loko na a changer nga na motema osunga bato ke mutu ana passe bien peut talika peut être bien faire ça nga te mo mutu na passe na leli be sunga nga oko sunga nga le problème te on ba ozongo biso ozongo to sa mutele ya pona pa yo asi mbongo ekota kuna biso to kabula na bango te yeza musala na ye biso ka to ka major to ka fleur moi ça la fleur moi dans la fleur ça la ka que ça bien on sait ko fleur ba comme ka ba full oye ba bango to to le gande to ko fleur no ka tano sika ngaza tazo mabeba za japonaise kala ngaza sona ko ta mo fena bango aboza uta goma ba ya to ya ngani na vango ngai Valérie Lito pamela bengo ko faire pointa kuna na voyage nani na biso 4 poza benga biso tikala na voyage mama kenda Goma ka benga to za ba salaire na biso nakuta poza van na royaume na beta talon na bango ya chocolat na nga meshe minene na go ba 4 na sur peme na senga pemba Versace gila libuya lubuta linette na kota vers mamona ngana atatu na litoi ba ni nsu ba yeto ya mulongo to tina to na geri to ba so bodo ya pa mukonzi ko ta vanda ala na téléphone eto yo solo là Pamela na PC bonjour président Chebo Nina bonjour président Chebo bonjour ngai ni Chebo président bonjour allô bonjour maman bonjour azongisi assista tuni ba Pamela où tu as Pamela ndaku poya yo ala ku ngon kilo ndaku président
ndako vraiment nina ndako yende nina palata nina palata kitoko na taille na sala non nina ndako podo OK maman félicitations vraiment on a évité pena quoi on a évité pena on a personne nina on a évité vraiment donc on a évité oh donc vraiment d'abord mi sanga payer nga batu ba inanga nga kena na photo na nga 6 personnes 5 6 na bi bango te 5 bakota moko boya kota babo manga te po bien donc via inanga ko fi dol na menga la idole bazina via bo idole dans ça mulaimbe ata mo bi aspect na ona taille na yo da esa ka pas mais ça na biloko bongo non yeso te po la ça mikusta katata na suka milai na katika taka ngana yaka na katata na double na kota tina kati batakala bakoma zonga suka chance là. Oui, donc présence nanga ko fa linga aspect non physique non beau. Bien parce que ça tient avec la salité. Alors ba tout na pena bi donc bongo pena na sopo no sala ngo pena nini ko do waninga soma bila. Et après olongo na yo. Et après na longo na nga bolingo te ko beta maso bolingo. Olinga ka sauter. Non mudu na vie na ye. Mais passe nga tout le cas be fois ko na yambo 4 c'est là ka ba tourage na yo ba moko et paraître erozuka ki osenga ka aider aida ka te ba. Non na tinda ka photo. Là na Kenya, kutoka na Kenya, na sala accident. Tinde photo comme maman nini nga pendant na sala accident ba ntinga mais zaki poto ya somo. Ya somo ta sobino zaki lelo na bana na bino tena belo ngoti kata bonga bosunga. Na zala kana 24A. Poto ya somo ke omona obanda po suka api. Ta que président nanga na ba na singa comme aide asunga ngata na muki. Président ta passe na no tinde même photo ali kolka ne fungwa mais bon. Na tena na voyage vraiment ce qu'ils ont na zongi dépenser dans zongi. Là pas où tu voyages na benga mbani ngata sana na tika nanga. Bon ça va plus ça. Tu as plus ça l'autre. Dans un bon côté. À ta 50 fois $1 il y a 4 ans. Dans un an. Mais oui, ça choc. Ça choc. Ça choc. Nga que no finga zo bozi mabe. Pour ce qui va tailler zo bozi. Pour zo bezala do bezala kindoki. Tu dois finga mais ça va se kuna minene kuna zo bezala kindoki. Pour ce qui va tailler zo bozi. Mais là défendre bien nga mais là défendre faire mtatindinga. Non ça par amour. Parce que là aux bozi na moi que finga président na mabe na bon temps na président yo ko fait bien on investe ba même ba boli ya bo seka bo solo là eza ko joua nga singa bina nga benga Jael so yete na benga jana numéro ya kanga na benga tana investe na président ya kalimono jana ya kanga eza ko bizonga ko ah po pota weza double pota moni oh on sa accident weza pota mususu moni oso za pota mususu pesa pembe oh za pota mususu na yebi singa bi ya président no zo nga bina ndeni pota oyo nde sa parce que non ils ont problème te beaucoup na lata bate kasi tota nduta biso te tonga fusa nduta pona quartier la terre okuta nduta e fier otali bobe okuta ona ngana bomba ngamu nduta okuti kakuna matiki on somo mo longo sali mizi olongo kuna makwanza te nduta kaka te makwanza mapata kuna nde simba te biso nduta kaka nde to accord komona nakina sala musana ngana taki considérer na quartier la terre considère tout nyonso elotino na ndozanga ti vera mba considéranga comme danseuse na les lots s'occuper est-ce que voyage un peu na vie oui na voyage matadi mo voyage na kina na ai poto na kina te non mama musala kata na combattre trop nessa vete ka kina na kombo na ndaka nga so na zate vera mba olukanga so na ibo tanga ma nga kimsanga ma na leza vera ma leza ke batu ba donc na kombo de prononce na etake ma na leza j'ai la kimso j'ai la vie dans comment moi j'ai la mais on est j'ai la dans cette kuta biso na quartier la terre bamba ça tête ça on a mon fleuri écoute avec concert à bras biso to ya to kuta na bango biso na bisa del puro bamba kota na amer yela kamara kamwa nemo be blanche je crois la blanche mais bon ba couper jean na ba chemise biso to ya na photo ngo jour à concert merci Fivette c'est ça bon n'est-ce qui n'a même pas belle sœur nanga oh aza petite sœur ya tonton elle m'a expliqué il ba nanga kufa pona mama babia même pas babia na kufa na matanga na nanga yoka ngana na bali na bali lenga na bali to na ba na gel pas biso là non azaka ta kena d'Afrique si azalati azana kinte dans ce nom terre ba na mtaya va so va na kinte on s'interview Valérie iba na mtaya ka Valérie o ba na na balanga mbali na o boko elanga Kevin nga atika na mwana nga ya inane ndake poto 11 ans après de te ozonga no mona nga tonton ko balanga comprendre na semaine mbali comme
azo na Kevin na comme il a 10 ans d'ailleurs zongilanga donc liba na kufa te pour na matanga babia non matanga babia isa matanga babia nga kinda na matanga babia c'est mon vie babia doit être ndako na tuto za olia za tuto à l'aise na babia va kufa album na suka bwakanga moi c'était d'ara fille manga na cancer la tête copine na ngana donc c'est mon vie à cause que na stage partout bokelo na ngana na sana ngali moto matanga ezaka le matanga babia bimi abenga singa na mo da sasa na bino nyoso boyo zawa sasa mama ngana oyaka na pourquoi bana ngati ndela ngasi comme bon franc etiki ya bokilo na kena tikela sanga mama ngana zaka lobe ko winda to so bokilo na zala cool mbali na mono cool ayokela nga banganga awo balota bayokela bokilo ba famille banini non fan na nga oui fan na nga ona lobi yango esalama atanga babi ona kina na bino na kitabe carte ma na salani na beta ba shit kuna sa ba spectacle toni non biso da sasa liboso ne to mataka na podium to mataka na podium tana se vraiment vandi ngam na banda Sandalina Miss Koulibaly nganga na kaka wala sasa moko tete ba da sasa ko ba kima fonte ba ya ka te place sabo ba da sasa ba ki liboso ba mata za ki biso Sandra ngai Miss Koulibaly ngana katikati ya sa Miss Koulibaly to bina se rumba kutuka malem les gens ba moni biso sengwana eza photo kande ezala kati ba kanga ba photo eza ko bli rappeli ya sampengo mete eza grand lacté eza ka journal mobo o mdala tsanga vale ba tsenga te tsanga pona matanga ya babia ba tsanga te do bakanga nde photo bakanga pena photo et puis quand tu beta quand tu beta photo so ba binga na sampengo me photo nga bele kota et après côté na famille et côté na famille te mama ko tende ba na ko te zala te liba na kufa mobali na nga linga ngana bota na kini na se installer na Kinshasa Hollanda ono ba yo kanga lelo pona no pa moment na to ngana fodi so ki na yo na nga tipa better na salon na yolo wana ira na expliquer o nga no loba mobali na nga linga ngana bota na kini yo za na poto za français waka kini tongo midi pokwa ole manzeli Kinshasa te otindela nga ba 1000 ba 1500 ba 700 pourquoi pas bon on comme ça que na voyage moi na bota na kini za ti lelo moi na liboso akenda ate là yo balinga alliance eza rêve de kini le cas yo ka na zemi ya bibota na kisa na boya na ko bota na kini ngamu na boya bota na kini na longola zemi na loba ngo devant caméra na boya ko bota na Kinshasa yo mos ba bali yo non de kalamu non na moi que que mbalo ke na musika te vous savez à comité de bien harmoniance tout ça la nyonso nga ça divorce te mais ça mariage mais ça moi sina bala na téléphone au moins en alliance mais ça refunda ben oui na mona kita ça aventurier kone ilunga tonton Mwanda Hollanda abana ko bina bondal mama biso nga mabenda o mo za fute nga bota kila bota da kitana na Kevin da de tata na kitoto to na poto to ne ko sa da ba démarche ko ba nini ba nini ba commune ko ça americain so ba acte de mariage acte de mariage tout nga tikata na photographie tata mutama ele mabe ala photographie na tikana afako beta isola mu na tv fo yeba suksi ya likamu nga na bona ngo bota na kina bin jamais nga mabe na bota na nga na Kinshasa te pesa ba aventure poto kuna ndebisiko ba futa bana ko kutuma kambuza yo balinga osama kam et comme yo fiveti omonyo ke na no ba Dubai o ke na no ba Dubai o vona na Kinshasa nga bina bota na kinité nga bikini esimba na wote po mbongo tinde na kompona mona ngo flunga ba na mosi na poto basinya na bango to tamba kila sene mombe kuna yoki ka posta sondeni ona na bien avant d'aipa na nga lakini nzata nda mto okela te akima personne kima presque milliers na benda na bota na ngati bila longa asema ebata ngo teka personne que procéder comme bala changer de numéro ola nanga zimi kuna yebisa ka etiki na ngwezi pression l'équipement à l'aise mal bala changer na numéro abinga na yo kele te mamba olo ba ipota na ba réalité belé ndi tonta kimane pour le famille na aluki famille na lobby aluki famille na lobby tina lemba mo funga manga tia elle qui mi côté petite sœur na linga nga trop non akara
aye non ba ya na yolo pe na va no kamufé na luki na kangeka na baka yi non ça butu ça donc on est matip tango etane kutanga te matip juste ka dimae wo to ke panza te ke kuna mangusila faut bala légalement ozonga na leta na balé ça bino ko mesa ne tu sais ka dimati akalam oui de kalam ça veut dire que na mitu fête ça uzaki marié na livre d'or na livre d'or kuna na signer nyoso kuna eza kuna tout photo tout ya date césar pa marraine na ngate ka bijou na zana ba photo mariage na zana onti faut on fait faut senga nga senga pa mama pisa mibimba ouais na ngo umona bol pa kimatika akenda concert non même pas na moto nga bilika ndiko on sala nga pas c'était parce que na bika za bongo te vérité yango na mission ça rolo ba pele soso te alors bango se peut-être na ebisai vérité yango nga na mukolo mobali nga na makolo makam mobali ko boyanga pona matanga babi jamais jamais no be ko ta sena nga yolande se senga ma moto so ke boto ndo nga so ngo esenga ngo tu nga nga bena bato bazali bana nga o ba yimamba libana nga ta valaki na téléphone alinga yebiso oyebisa ni mobali on a besoin otala elo oyebisa na Kenya ngite ke yebisa yebiseni ayaki na bali mwasi aboti mona kufu abali na otasenta ki fi nga ku aboti mona kufi batakishaka ba mona mibala poto lenga e asente bango su mona boti acho bota bala kina komina banda asele sikuza mosa kini afuta yemo ndo mo shamba somenga ndo futa ndo $400 mibali ya poto baza ba aventure presque alobi ngo lelo presque baza ba aventure za ko sakana ba ola nanga la vie continue et ça n'a pas parce que kobeta masolo o eza TV yango te eza vie mo o yango ya ngate on bala na za makamne eza vie privée na eza vie ya mariage na vie ya couple na c'est me ko za bo peut-être que nga beta vie de couple mutu di banda te neti nga za ki marié légalement ba na bala nga so linga ngata linga bana ngate atanga ba bena sana nga ba spectacle kuna te beta na ngani te so za ki bongo mama na nga linga pekisanga ke ko kende te feto mo sa libala mobali nanga na yebi nga mobali nanga na bar na toto bina nga na mariage ndombolo kuna simba nga na ebo asema na kimbangiste ndombolo ya libomo mobali nanga za gentil et yo ko bete songa mamba ba be ko tsarriver na voir na libala na so na bete mobali nanga ka bona pali nga na to za mona mosaki afanda awa merci trop de la souka émission na biso papa bino suite ndenge lelo papa soda na ebite mtabonye msupe mtapanja libala nga msupe yi wana to beta masoana si to beta on jour asa na boma kuna osufu kuna aya tena mapanga baba ya mama bonga tena mapanga deux fois pona wati na poto pesa na $100 akima mbongo esila azo nyoso malgré la souffrance nyoso mama so taboyaka na benga e asinga biko benga ete tika ya lata makamalo nga mapapa abotinga famo na bonheur nanga esengo kana bali papa nanga muna ti anga bo mafuta biya ya mobali nanga pesa nyoso tu mama nanga zo nyoso na yebisa nga papa tikanga na okende kutu aza dérangeur mais je t'aime tikanga na voyager nanga na kini sina kei nyoso oza na besoin ngo na sala tikanga kuma na destination mo mbala yo sunanga mbamba sala zamba limbisaka donc libana nga eza zai combattre na mon bébé comprendre zai combattre ça peut nzambe pena ko sambela beto ko moluka nzambe lelo te zaki mwa loyenge libana nga pena ko fana makambo ebele donc c'est ça so peut-être le na ba nzambe mika o nga ko mola mukia tongo midi pourquoi même si lelo mes personnes na zapeti mais nyo se tanga mana tu vas te conseiller bana ba c'est lelo les moi appelle lelo moi sur bout tu conseiller comme danser jamais ta jour manque jamais musique ça passe surtout na biso basi c'est vraiment difficile surtout na biso basi moi si partout à l'écart na musala na la difficulté tant que posa passe et l'homme souvent au service nous au bout pour ça on dit parce que aux obligés ça on peut pas savoir comme musala te moi mbali kutu école économie moi cité non linga ngote non préfère pas pesa ngambongo Kevin na tanga kitana tanga kitako bazo bana inani wetu soya kitante très bien il y a bana inani il y a la fille unique héritier papa va bien héritier du trône bien sûr avec kitane français il écoute na bomanga ça le ba façon ta yeka bo quoi evoda combien d'âge déjà 13 ans. Oh félicitations déjà moi 17 ans Kevin 16 ans 16 ans kitane 13 ans. Oh félicitations je vais déjà na bana jamais balé merci na bientôt dinga Kevin voilà quelque message ni kopesa ba pour la no 4 na on a commencé malgré to stopper ma bébé ça on a tout le bango sous merci na tout bo la nanga
merci na magi olangi de moi-même mwasi mwindu mwasi nzambe tala taille mwasi taille nzamba chine fille moko bien na balo wana bokosaka bato o nde naza bongana na mwa mesa nanga magi olangi akanga lo wana nyonso mwasi nzambe fille moko bien mwasi mbala donc de bonnes choses à toi ma belle je t'aime trop tu sais non donc la couleur d'origine. Merci na mtu olinga Kevin pendant les ketchup bo sepera ngai. On a ba diamant ya AC Milan na bosente ba bila isiki belle hollandaise. Soit des guerres madame solo moment na Valérie Vava. Il y a Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris, on a grand frère en moto et on se saura bien. Et Babi Casino Mangala na Montréal ba 30 juin, doit déjà le 20 décembre na Rosalawana. Tu fois ba base na yo boka 6 na oti. Ni na ko ta mabanga boza bo pani. Donc à toi c'est garde Odia. Je te salue ma copine Babi la Tortira. Marina Fatak base. Binondi yanga Jessica Solo mo petite ngai Noélie Mogao très sexy lova bambote belé na yo donc c'est ça tout bolinga la diva bo s'abonner kuna mingi na ko de bo ya peka koto na Congo Liziba pour AP masculin na biso toujours tout ça na awa donc merci na batu tout au bolande émission o ba o mo s'appelle nango te yonde boye baba o mo s'appelle nango donc non s'appelle na ba j'aime na bino na ba commentaire na bino et ça il y a des histoires je passer dans le dans le bébé na bi ga zo ngani merci à toi lingara merci à tous ça va snap na mi to ça va vidéo merci bino mboto abi morini la muka muka mosaka bo sa émission merci à Simakaba za bon Frédéric Soki na pesi mo bisika zali babi ka bongo ka so bon séjour na Maroc et bientôt là na rozana Maroc on a grâce à ya papi le roi rozana djego na ka bongo ka so papi yo papi le roi mon bal kitoko elengi yo sala elengi ka si papi merci na yo merci nous tout merci na Vivette Mayaba kat na yo papa yoki na ofi moi mi non non les émissions fin la tête na limite et tout à la prochaine bisous bye joli cabello bye